Son spiritualité, dès que tu comprends, biso to zalaka et même ngité pas ensemble koleka Satan. Comme biso to kufa Satan kotikala. Et raison pour laquelle biso to préféra to kenena elle wana mosusu. So soki pasteur moko atangi da kombo nanga. Vraiment. Comment telembi atangaki gege, comme il y a ba problème c'est. Ba problème. Ba surtout biso balandela biso penza te pour bazo comprendre wana maître spirituel. Parce que dans le monde pastoral, la majorité, surtout dans le côté musique, leader, tout le monde a place à où Tito Moutafoulier. Parce que la carrière, il y a moulaïté. Pas le cas contacter le maître spirituel. Pas senga autorisation nabilima ya mai. Donc jusque-là, apparemment, na basali yangote selo babi. Basali yangote. Soki bakosala yango ekozala réussite pour l'artiste na biso. Soki basali yango te ekozala vraiment eloko moko oyo ekokoma ridicule pour na batu ya kana mosusu baseka bango. Donc qu'est-ce que ça eloko totika poudre? Na tie poudre. Yango poudre nanga yango wana. Na kangi kesi nanga. En tout cas, on a posé un peu mona. Na tia ngona likolo. Na longoli poudre. Na bandeli lisusu yango na pupoli yango, dra yango. Eloko esate na dra o. Vraiment. Na finiki dra nanga ya rouge. Na yango na fongoli. Ah bon? Ah bon? Diero. Kwanza belé boue uti wapi mestre. Ah, vraiment. Bravo. Oh, kake sote ki ba poudre, ba nini et tout. Okini eye ba ke nazala ka maître. Eza sonye chomo. Ye mutabimisi na et puis ye mutameki mo muke ko décortiquer nga magie blanche et puis na magie rouge. Pour le temps nazaki na matin nazaki mire. Kaka na pouvoir ancestral ezali magie noire okoko nanga aye kusanga. Actualité lelo eza sindi leke kofiolo na kofiolo mide mbili abeli ndeskora minicha komo luka adiembela. Ah bon. Eza na kwa kanisa ifo spiritualité pour la spiritualité même mbili abeli abike sindi aleki koloba na niveau afalité abetaki pe shikoke roi etondaki te na niveau afalité ezalaki. On comprend. Ce qu'on a tout analysé congolais na biso. Vraiment. Tolinga soute erreur moko esalema ki tour wana ezobali. Tu as quelle attention nzoto. On comprend. Le tomeka ko sala effort ya ko kutela na batu o bayebi ancestralité ya Luanda. Bayeba na ko initier yo salabo po makambo nyonso ekende. So il fallait sali bien. Eza vérité à peu pour les Congolais non. Drapeau ko tomba makuna. Exact. Pour moi, net matin, au moins na Nzambe, au moins na Satan, et là, on a fait que moi, je suis kobongisa yango. Ya solo. Moi na Nzambe na moi na Satan, azala kate. Pas biso tout dozo départ, dozo départ de kana pouvoir mon corps, ils pas dire les pères. Nganga, bazaba tout au baza limité. Par rapport ya nini, nganga azamingi basé na pouvoir ancestral. Ayebi magie blanche te, ayebi pe magie rouge te. Mingi azana magie noire. Pangwana tobengaka banganga po azana connaissance limitée. Na français to lobi sorcier ba valoriser ye. Mais so to lobi na kingala na lingala ndoki directement epesi batu kobanga. Il y a des sorciers mususu ba protéger la famille. Vraiment. Prêtre nek biso na manianga nga na fanda na Angola. Baloma Congo moi kala na ok 10 ans. Ah oui. Mais toi na bandoki mususu famille na biso azana na manianga. Akoma même pas qui ni Brazzaville, mais nous sommes à na Luanda ayebi. Le Bartimée parce que au fond de tous les bateaux le bel kege mutona sunyo azandoki. Voilà. So la réponse Bartimée le bag azalandoki azalani je m'en fous. Il y a l'essentiel abiki. Malgré kindoki na le bel ki mais il y a ces pelina kindoki ngo po abandaki komona te à travers kindoki sali ki amo en spiritualité nous sosoko zana muto abimisi yote. O bando sala makambo ya ko baluka. Donc faut appeler la paix. Balobi ke to sala ba vrai maître spirituel to appeler na ba faux maître spirituel. Ba dalela kaka falite. Ba rebelle ba ki boko ba linga ka fali ya solo ba za ba onde ba warrior pour la vie.
baluka ba préparer les artistes na bango terrain En tout cas. envoyer moko aya En tout cas. pour ce que simité on est réunion sur te pesa ba président Lévisor ba Moussa Kiyaya et kokweya na mai fala kozonga na Congo yaza na problème té parce que bino bozalaga awa pour humilier on va ba katela yo procès na yo benga maître spirituel to za na ba prière ya orientation to kopesa yo les jours yo zo kende ko samba na ngunda ana to za na ba biloko to koyebi soko tanga na sa motema o samba malamu o samba mabe bakopesa yo kaka document ngai maître Baptiste Kubas Kolombimbi les représentants valables ya Kolombimbi na mboka oyo vraiment les représentants valables ya Kubas na Congo RDC voilà tout monde qui te repose sur ingénieur bravo auto flashenga yawa c'est l'ambiance de notre émission ingénieur bravo bina tout na yo ata bato yo balisenga ko bwaka ngunda na mikili est-ce que yo ko faciliter bango na ba mwana mbongo wana oza nango nkazi ya kanda c'est que yo fo obanda sikoyo kosungaka bato oyo bazangi pouvoir wana donc condition bazangi mayele wana ya korécupéraka mbongo wana enkodia yo lokola oza nango soki moto wana na likambo fo kosunga ye vraiment et raison pour laquelle nalingi tazongola mpe bato eloko wana kindoki eza na deux sens différents ezodépendre na mutu oyo azoutilize yango mutu moko te nzambe alingaka makasi koleka satan epuis dan oyo nzambe ye moko te le père akitisaki ye na mabele ti lelo nanu aboma ye te me biso moko bato tokufaka mpona mabe nini oyo biso tosalaka makasi oyo eleki ya satan longue vie mabe me bapesa ye longue vie epuis aza na limite te la longévité ye aza na limite te me biso bato normal toza na limite ya spiritualité toza na temps lokola okobotama okoli toza na badate d'inspiration fo okufa or ke biso tokufaka me satan akufaka te tokotana na makambo oyo elobi nano awa keno nzambe alingaka satan mingi koleka biso bato ndoki sikoyo ndoki position na ye ezaka ndeni paso na wangani na ndoki wana ekomaka mosusu toza na basorcellerie moko ya mayele oyo ezosunga biso kaka na kindoki wana naza na pouvoir kosilisa motu mbasu kaka na kindoki wana na na pouvoir kosunga mwasi abotaka te aboti kaka na kindoki wana na na pouvoir kopesa motu abando luka mosala panda temps ebele basalele makambo azwi mosala donc kaka na kindoki wana ezofacilite nga motu moko boye ana baproblème familial ana baproblème ya impuissance sexuelle ana problème ya mari de nuit na utiliser le même kindoki wana kaka nasungi mutu wana mbasu mundele ayebi yango te yana mundele moko te okotalaki o abelaki mbasu abelaki kibeka voilà o mundele moko boye non au moins que impuissance sexuelle ekoma nango kozwa na mindele na bato mwindu suite ya nini biso oyo totali ba étude moko oyo eza spirituel to initie mpe mindele mwa moke mayele oyo ya biso yango monike ememi bango ntina bamakambo wana omoni mundele mpe akomi na impuissance sexuelle omoi mpe mundele akomi na problème moko boye amoureuse surtout bafille oyo baobima mikolo oyo tozopesa basinga ya rouge à l'époque twandomonaka bapaster mouchoir ya pembe lokola mouchoir ya pembe eza eloko moko mpe bato tu basuspectaki yango nde lelo na spiritualité toye na formule ya basinga ya rouge alors singa wana ezofacilité moto aza na bablocage familial ezoactive mbala moko étoile ya vie na yo partout oyo okobeta porte mpo ozwa mosala soki oza na singa wana ezofacilité ozwa mosala na loyenge mpe yo moko maître spirituel okobela liboma ofo ozala motu moko bando otaliso ndenge nini okobanda okende malembe me motu oyo abimisi nga po bayeba nga eza soni echohomo mais lelo todépendre so na Congo te tokomi ba-international na odépendre na bato bana France bato bana Portugal bato bana Italie bato bana Allemagne po baka spirituel eza ebele donc ndenge ebisinga spécialité noni do na batravail spirituel eza ebele so na bandi kodete yango seke 10 minutes ekosila epuis moto asileli na basansi wana ke afingaki père spirituel même achange 12 000 nganga akozongaka suna succès oyo azalaki nango te jamais nakoboya moto aza doyen na nga to aza mokolo na nga na yangola nakuti bagrand maître ebele bamokolo na nga baplis âgé na respectaka bango nyonso donc droit d'aînesse mais elobi teke baleki nga na mosala ezali bapaster mosusu oke na baéglise a na lwanda okokuta ekoza tala ba 45 église ope na paster ateyaka me oyoka gangi kubasi oyoka kombo na nga ntina baéglise etangamaka
Mais si vous ça la bino ndenge nini pour makambo tu lo bana autant on tangi déjà 45 ça déjà belé. Donc c'est que et ça la score vérité pour na pasteur wana osala ngo pona ko flatter ngate. Aotala ngo osala ngo pona ko ta la place ni na zwaki ye et place ni na komisi ye. Tout ça la moi ba différence ya banganga, ba maître spirituel, ba pasteur, ba prophète en tout cas. Et puis na bandoki ya butu o baliaka bato. Donc mutu toi ça na problème ya ngunda. Azo c'est la document na ye. Un grand message. Benga maître spirituel envoie ba kata procès na yo. Soki si bakati babengani yo kobenga lisute pona suna miracle muso ya kosala te. Ye muto asali ye. Vraiment. Et puis azalaki ange le plus fort et plus intelligente. Oh nzambe ye moko banda ekolinga. Le temps santa ko découvrir babiloko mususu oh nzambe apekisaki. Mais alongolaki ye pembeni na ye. Mais kolongola pembeni lobi te ke nzambe ayinaki Satan non. Vraiment. Nzambe alingaka Satan makasi koleka même biso ba être humain. Tout ça, il y a une différence entre maître spirituel. Maître spirituel, azam ou atangi spiritualité. Ou a une science quelconque, tout ça na science ebele, tout ça na ba kankar, tout ça na ba vodou, tout ça na ba ayam, tout ça na ba sainte rita, tout ça na islam, et puis tout ça na magie noire, mukoko o ba bengi pouvoir ancestral. Donc mutu ça na ba domaine wana. Il y a des maîtres spirituels. Maître spirituel. Quand on parle de maître spirituel, alors faut la maître complet. Oh, ayabi magie noire, ayabi magie rouge, et puis ayabi magie blanche. Donc on a science wana spirituel. Ne pas ça ka basé la magie noire ya pamba. Azali nganga. Messieurs et dames, je vous salue, je vous remercie d'avoir choisi Angola Ultima Hora pour suivre cette émission avec Elda Jackson Mayandidi comme présentateur. Je travaille ensemble ou en complicité avec celui qu'on appelle ingénieur. Voilà, Bolinga a dévoilé comme on a pour que vous soyez déjà tant que vous avez masolo Angola Ultima Hora, vous comprenez déjà que ingénieur bravo toujours derrière la grande équipe technique, il y a faire bénéficier à Bissot, n'a savoir-faire naïe. Alors, très chers suiveurs, très chers téléspectateurs et internautes, Elda Jackson Mayandidi est fier de recevoir pour vous le maître spirituel répondant au nom de Kulumbimbi. C'est avec lui que masolo na ninga osakanate et na compte il y a un maître spirituel trouvé bapé un grand sujet la biso pena to nango et a pena beaucoup plus trouvé ta c'était na mambotali leadership topé droit de nain ça na monde spirituel ce qui peut exister car il y a onde la pena sujet na biso o kolobisa biso pena ebelé à travers l'émission Angola Ultima Hora. Alors sans plus tarder, je salue déjà mon invité qui est le maître Kulumbimbi. Mbotena au maître. Tout cas mbote mingendeko. Vraiment. C'est vrai que nous avons annoncé déjà dans les téléspectateurs, peu d'internautes, na biso qui n'a yambi maître Kulumbimbi, mais bango mope bazana pour ça confirmer pena à travers malobanayo qu'ils a pena au maître Kulumbimbi pe yebisa bango ba misala oyo salaga pour que ngai na bango to comprendre très bien ensemble. Oui, merci beaucoup pour la question. Je vais répondre à la téléspectateur na biso. Les amis maître Baptiste Koubas Kulumbimbi. Les représentants valables à Kulumbimbi na mboka oyo. Vraiment. Les représentants valables à Koubas na Congo RDC. Vraiment. Donc, il y a moi kombo nanga to définition kombo nanga. En tout cas, maître Kulumbimbi ana yebiki bandeko belé balula na bango kolanda ba émission na kati Angola Ultima Hora baningani balobi bayambi représentant ya Kulumbimbi na kati Luanda awa et maître est-ce que bandeko bako comprendre pena et rôle na yo par rapport ya misala na yo sala tant que maître? Oui, merci beaucoup pour la union sur bazolandanga. J'espère que rien que la spiritualité n'a pas été on a un représentant valable. Il y a Kulumbimbi n'a parlé sur la spiritualité et puis pouvoir ancestral. À travers pouvoir ancestral, il y a pour décortiquer, pour apprendre bateau. Voilà. Il y a spiritualité au bateau. À travers nous faire comprendre comment la spiritualité évolue et tambolaka. Tout ça moi la différence il y a banganga, ma maître spirituel, ma pasteur, ma prophète. En tout cas. Et puis na bandoki ya butu o baliaka bato. Vraiment. Alors ngana ça na dispo ko pesa bato ba différence ya babiloko wana nyonso. Alors maître Kulumbimbi et ngana telemeli na nous place lobeli ba différence ya
y a ba département na nyoso otangiwana. C'est vrai que sujet na biso ezaki tolobela pena droit de naissance na monde na bino est-ce que droit de naissance pene existera, mais avant cela pesa biso na nos différences entre nganga na bino ba maître spirituel na bandoki ya butu po bandeko ba landa biso surtout ba chrétien bango ba mona kaka ba maître spirituel nyoso ba ka bandoki ba ka banganga mais yo lobi différence ezali. Oui, merci beaucoup. Place on a fona mais comment mon cœur éclaircir ma téléspectateur. Dernier tozana il y a une différence entre maître spirituel. Voilà. Maître spirituel azam o atangi spiritualité. Ou outina ba science quelconque, tozana ba science ebele, tozana ba kankar, tozana ba vodou, tozana ba ayam, tozana ba sainte rita, tozana islam. Et puis tozana magie noire mukoko o ba bengi pouvoir ancestral. Donc mutu azana ba domaine wana il y a des maîtres spirituels. Maître spirituel. Vraiment. Alors banganga baza batu o baza limité par rapport ya nini nganga aza mingi basé na pouvoir ancestral ayebi magie blanche te ayebi pe magie rouge te o mingi aza na magie noire bangwana tobengaka banganga po aza na connaissance limitée. Quand on parle de maître spirituel alors faut la maître complet o ayebi magie noire ayebi magie rouge et puis ayebi magie blanche. Donc on ba science wana nyos spirituel. Mais quoi ça ka basé la magie noire ya pamba azali nganga. Alors spiritualité nyonso oto to salela eza ordonné pa na ye moko die le père. Nzambe le tango asali mokili okanzambo alola kako. Oui biso tout spiritualité to salela et loko utaka pa satan sala spiritualité. C'est vrai. Satan ye moko na sa créé na nzambe oto bengi die le père. Ye muto asali ye. Vraiment. Et puis, azanaki ange le plus fort et plus intelligente. Oh, Nzambe yemuka banda ekolinga. Le temps santé ko découvrir babiloko mususu oh Nzambe apekisaki. Voilà. Alongola ki e pembeni na ye. Mais kolongola pembeni lobi te ke Nzambe ayinaki Satan non. Vraiment. Nzambe alingaka Satan makasi koleka même biso ba être humain. Ah bon? Donc et ça na mutu moko te Nzambe alingaka makasi koleka Satan. Et puis dans oh Nzambe yemoko de le père akitisaki na mabele. Si lelo nanu aboma été. Mais biso moko bato tokufaka pona mabe mabe nini o biso tosalaka makasi o eleki ya Satan. Satan va longue vie. Mais bapesa longue vie puis asa na limite te. La longévité. Ya asa na limite te. Mais biso bato normal toza na limite ya spiritualité toza na temps lokola to okobota mokoli toza na ba date d'inspiration fo okufa. Vraiment. Or que biso tokufaka mais Satan kufaka te. En tout cas. Et bref ane que zona sa Nzambe alingaka Satan makasi koleka biso ba être humain. Il y a une preuve d'amour ya Nzambe pas Satan. C'est ça. La longévité. Ya yende mutapesi pouvoir. Nde Satan ye a développé pouvoir na bandenge na ye. Donc pour vous dire que pour moi net bato balobaka au moi na Nzambe au moi na Satan. Et là, on a fait un moi muke ko bongisa yango. Ya solo. Moi na Nzambe na moi na Satan azalaka te. Pas biso tout tozo départir, tozo dépendre, tozo dépendre kana pouvoir moko o eza pas dire le père. Le nyonso o biso to salaka. Nzambe ye moko apesa ka biso autorisation. Prévenez que Job azalaki mwana o abando respecta ka Nzambe mingi. À l'état Satan pour ça ni pa na ye. Alobi nazo toucher mwana o. Soka lingaki Job makasi koleka Satan lingali ngobela Satan directement ke ko toucher te o mais a personne qui toucher mais ko simba na esprit na été c'est parce que ayebaki Satan est plus important que Job vraiment l'onde sikozo mona spiritualité yango zo mona ezo salema partout dans le monde en tout cas le koloba te que son akenda ke église prière nazo sambela et Nzamba ko protéger makasi koleka Satan non. Ah bon? A protéger ka Satan makasi koleka biso bati yango autorise ka biso to sala ba makamu susu o to sala ma. En tout cas. On a logique des choses mutu jamais ko botama akufa na 3 ans 4 ans. Mais le tout monde en sala ma. Muta kufina moins âgé. C'est que ça lui voit moko Nzambe a yebité. Mais Nzambe a autorisé Satan à éliminer pour la raison na ye quelconque. Oya ça bien le père, ça Nzambe a tempéré ma circonstance. Vraiment. Donc a autorisé ka. Tant que y a autorisé, biso na spiritualité dès que tu comprendre, biso to zalaka aimer mingi te pa Nzambe koleka Satan. Comme biso to kufa Satan kotikala. Et raison pour laquelle biso to préféra to que na elle wana mususu. Vraiment. En tout cas, très chers suiveurs de Angola Ultima Hora, vous êtes, et c'est Elda Jackson Mayandi qui est devant vous. Il y aura vraiment de la mer à boire à travers cette émission. Alors, maître,
na baki pe différence na ndoki avana tokota na makambo lobina no akino nzamba linga asata mingi koleka biso bato ndoki siko ndoki position na ezaka ndeni. Oui, et là on a koyebisa kindoki premièrement eza kaka na Afrique te po bato mosusu bakanisaka ndoki fo azalaka na Afrique non ndoki ya mondele mpe azali et place nde sikoyo nafuna meka mwa moke kodécortique voilà na français tozolobi sorcier bavalorize ye mais so tolobi na kingala na lingala ndoki directement epesi bato kobanga il y a des sorciers mosusu baprotégeaka famille vraiment preuve neti biso na manianga nga nafandaka na Angola balongwa Congo mwa kala naoke 10 ans. Ah oui. Mais toi, tu as la famille qui est à Manianga, à comment même pas qui, ni Brazzaville, mais nous sommes à Luanda, Ayebi. Ayebi, comment ça? C'est ça, le pouvoir, oh, bah, pesa kabango. Et dépendant de ce qu'on a mémoire, il y a moutou. Et ça, la moutou souti a joué pouvoir. Malamoko a raisonné à ça, la gabatou ma ben a pouvoir wana. Vraiment, pour Roland qui tu es mingi yangwana. C'est ça, la gabatou ma ben. Oui, oh, biso to tikala nango, oh, batangi sa biso na Bible, et ça bon. Mais la logique des choses, est à bon côté. Il y a des sorciers, oh, bah, protéger à capé famille. Azandoki, tu es oui, Azandoki. Mais ce qui est comme na famille, aïe peut pas nous défendre. Ce qu'on va se défendre, c'est que tu colongola, il y a son dogita comme tout le vraiment. Et sa spiritualité, oh, ce qui m'a péché moutou. Si aux yeux, ce qu'on a la maîtrise, premièrement, et comme même on a ça la rabatou mabe. Mais moutou sous azur, abandonné na mabe, l'état conscience na ye et quoi kozonga. À comprendre que oh, peut nous ça les amabe. À comment est-ce qu'on documente, à comment qu'on protéger famille na ye biloko neti bankodia euti pena na basorcier oyo village ka oyo biso toboyaka bango nde bato bapesi yango lo bakoko wana kaka ya bandoki ya kala oyo biso tonégligeaki bango bazwaki ntango bacomprendre ke totangi baklasse te toza na pouvoir kokoma bagouverneur te bamaire de la ville te premier ministre te mais tocréé tozwaki ndoki na biso tocréé yango na forme moko du fait ke so nazwiki ndoki yango natikela yango mwana mwana nanga jusqu'à 5 ans kokufa à cause de la licence pauvre alors richesse wana faut eza la richesse moko ya ko bande utiliser mais à une seule condition faut banda ko sunga sikoyo bande ko na yenyo nyonso do ba pesi yo kindoki yango mais akolia batu te pesi yo fond moko de départ pour ozala bien na vie mais de plus en plus ozozo ka mbongo yango oza obligé comme le rôle na ki comme to benga ngo ba kazi ba mso benga ba fumweto fumwa dikanda donc mbongo wana oza nango nkazi akanda c'est que yo fo obanda sikoyo kosungaka batu oyo bazangi pouvoir wana donc condition bazangi mayele wana ya korécupéraka mbongo wana enkodia yo lokola oza nango soki mutu wana na likambo faut kosunga ye vraiment et raison pour laquelle nalingi tazongola mpe bato eloko wana kindoki eza na deux sens différents ezodépendre na mutu oyo azoutilize yango donc kindoki ya mabe eza selon utilisation. Selon utilisation. Yamalamu pe eza toujours selon. Ça n'a pas de pena fandi mutoka suga famille yeye azo préféré alia. Ah oui. A préféré alia pour famille comme na ye moko pas zo ba que soki muto akufi na ngape na tikali pauvre. Mais alia oka. Masale liango kaka nde balobaka ndoki zoba. Ndoki zoba. Mais kindoki yango dia. Yango sko to ezolo avec ndoki so saki ya connaître bien ndoki mayele. Voilà. Pour ezo sunga famille, ezo faciliter famille na ba problème ebele. Vraiment. Donc koko nanga l'état a initié nga. Quelque part so na wangani na ndoki. Wane ko mama mususu lo toza na ba sorcellerie moko. Ya mayele ezo sunga biso kaka na kindoki wana naza na pouvoir ko silisa mutu mbasu. Kaka na kindoki wana na pouvoir kosunga mwasi abotaka te aboti kaka na kindoki wana na pouvoir kopesa mutu abando luka musala pendant temps ebele basalele makambo azwi musala donc kaka na kindoki wana ezo faciliter nga mutu moko boye ana ba problème familial ana ba problème ya impuissance sexuelle ana problème ya mari de nuit na utiliser les mêmes kindoki wana kaka na sungi mutu wana yango boni même na Bible l'état Bartimée a coûté na Jésus-Christ. Vraiment. Après qu'on soumaye à mona. Et ça la batu musulman ba bendaki Bartimée ou pandi ba bisenge mutu wana azandoki. Maître Kouloumi doit makasi la parole de Dieu. Azando oui, spiritualité doit bato tangi yango. Vraiment. Le fait que to lingi yango faut to za makasi na ba. Vous amis partout.
faut que ça makasi na ba recherche le Bartimée pe soka ofanda kisko tozwaka bato balobela keke mutu na sundio azandoki voilà so tala réponse Bartimée lobaki azala ndoki azala nini je mafulo ye l'essentiel abiki malgré kindoki na balobela ki ye mais ya sepeli na kindoki yango po abandaki komona te à travers kindoki saliki amo na pe yango na biki spiritualité nyonso tosalaka edépendaka na Dieu le Père vraiment tokebaka kodiviser ke oyo bato ya Satan o bato mutu ya Satan na mutu ya Nzambe azalaka te biso tout odépendaka na Dieu le Père vraiment ça c'est l'ambiance de l'émission Angola Ultima Hora bilengi ya plateau autrefois dit vitrine bato ba komona biloko pe bi komona bato alors maître avant tout qui na mususu faire dévoiler na no biso et ba maladie oyo koki ko guérir tant que maître. Bon, pour moi, la maladie, on a défendu mingi, eza mingi basé sur les plans spirituels. Ah. Vous comprenez? Les attaques que mutu moko boy azana hernie, soko ye na kosala lo banzete ya bukoko, okobika. Mais la médecine normale oyo ki mundele pe ba opéra ka hernie. Voilà. Vous comprenez? Mais mutu o diso tokolo ba azana ndikila. Ndikila. Anto memi ye na end. Plasma spécialiste baza akobika te. Le poids big ezo sena kaka biso. Voilà. Po eza maladie moko boy même mundele ayebi yango te. Mbasu mundele ayebi yango te. Yana mundele moko te okotala ke o abelaki mbasu, abelaki kibeka. Voilà. O mundele moko boy non, au moins que impuissance sexuelle ekoma nango kozwa na mindele. Na batu mwindu suite ya nini biso ba ototayi ba étude moko oza spirituel to initier pe mindele moi muke mayele oya biso yango moni ke ememi bango tina ba makambo wana le moni mundele pa comme une impuissance sexuelle au moins ba mundele comme na problème moko amoureuse voilà surtout ba fille o ba obi mamikolo po tozo pesa ba singa ya rouge singa wana ebele batu ba négligeaki yango à l'époque to ndo mona ba pasteur mouchoir ya pembe le rôle à mouchoir ya pembe et c'est le moko ba tutu ba suspectaki yango ndele lo na spiritualité to na formule ya basinga ya rouge alors singa nezo faciliter muto za na ba blocage familial ezo activer mbala moko étoile ya vie na yo partout oyo ko beta porte pour zo musala soko za na singa nezo faciliter ko zo musala partout comme on a des blocages et les cas qui na famille à travers Singana ils ont formulé la porte d'entrée pour être riche l'obika te faut ça la porte-monnaie magique to multiplication to kodia to bonzambe pena ya lola comprend ki bonzambe ya lola tout to ça les eloko moko pour être riche même na bible baki beta ba ko formuler la yo luka okozwa na bible ti ba baki luka ba kozwa ba déterminer ki biso te ke luka ngo okolukela ngo na nzela nini balobelaki bino te po luka fo luka na bible to nini non nzela nyonso oyo okoluka ngo doit toucher même na Rome na minute de souffrance na pauvreté eza trop na monde non seulement en Afrique partout dans le monde to na batu surtout ça ça bana ba États-Unis ba olela asali 25 ans kuna vie ezotambola te famille kangela ekanda bakantine tsazala na mbongo atindaka te mazan dehors ya continent d'Afrique mazan dehors ya Afrique cela veut dire que nyonso wana tozomona spiritualité tant que eza partout au mai eza batu bamelaka spiritualité eza na pouvoir ekokoma wana a seconde vraiment donc lelo tokomi kosunga ebandeli to bandaki musala o ngana zaka maître moko boye to ba local na ebana ka na Congo abando dépendre ka na Congo mais lelo to dépendre sur na Congo te tokomi ba international vraiment non dépendre na batu ba na France batu na Portugal batu na Italie batu na Allemagne o ba cas spirituel eza ebele donc non singa spécialité non ni do ba travail spirituel eza ebele so na bandi ko dete yango c'est que 10 minutes e ko sina na bando expliquer ka bino ka ba problème spirituel donc mutu nyonso conscience ne ba ke problème on a nango pas ça sur logique te comme problème spirituel benga maître a repérer sa solution na makambo na oyo ezali kaka spirituel. On comprend. Le biso tozana pona kosunga batu na ba problème na bango oyo bazana ngo. Oyo zakaka sur la spiritualité to ko faciliter batu. Vraiment. Alors question moi qui te repère sous ingénieur bravo auto flashenga yawa, c'est l'ambiance de notre émission. Ingénieur bravo bina tout na yo ata bato yo balisenga ko boire ngunda na mikili est-ce que yo ko faciliter ba ona ba makambo wana? Oui, bien sûr, c'est vraiment question capitale.
Oh, les autres hôtels na internet, France ils ont refoulé, États-Unis ils ont refoulé, ba payer belé penel kolo bazozongi ça. So imagine toi mutu moko ateka ki tanto ndaku na ye. Po akende poto. Akomi kuna bo refoulé ye. Na aéroport ga go piquer crise. Aotala obandela ndeni puis kozonga na bango kute bana quartier na bino tika ke loko te ba gagner vie ba stabiliser. Yosko te ka ko kanso leki bango ozongi ya eloko te. Problème ya ngunda za nini? Pasala ka erreur ti muto komi okoti ngunda. Oza na procès. On va pas katela yo procès na yo. Benga maître spirituel. Toza na ba prière ya orientation to kopesa yo. Les jours yo zo kende ko samba na ngunda ana. Toza na ba biloko to ko yebiso ko tanga na sa motema. O samba malamu, o samba mabe. Bakopesa yo kaka document. Donc vous neutralisez na mindele donc spiritualité les spiritualité les qui makasi. Mais ce qu'on lelo to na ba problème ni mutu moko ba ke ba nile. Donc mon bina mundela boyi déjà ngunda na ye. Ba pese déjà papier wa benga quitter le pays. Après qu'on benga yo maître spirituel. Retard. Faut ba mettre à lokoso. Faut ba lela la. Romona abitinda mbongo boy. Ayebi ke na minute lo wala mundele si akomaki. En tout cas. Et kozonga lisute procès na yeba ko refoulé kaka. Yango moni batu musu azolia bango bambongo mais ba refoulé kaka. Vraiment. Eza na batu musu na sala makamba sali 25 ans na poto. Baboya procès na ye, ba benga na ye na ngunda, doit koma ko batama vie na ye koma bongo. À quoi sert ya kofanda na poto? En tout cas. Neti nga sona fantasme moko inane na ozo vite na changer. O changer na milieu. Parce que bango ba batu moko boye neti fila ko kuto kendaki poto ya orgueil pona ko prouver ba maso tiraki na Congo. Vraiment. Sur le temps on komi kuna dès que simité omo ka soni pona ko zonga. Or vie eza partout, vie eza na poto te même en Afrique a oya pe o réussir nos vies. Vraiment. Donc mutu toi ça na problème ya ngunda. Azozela document na ye. Un grand message. Benga maître spirituel envoie ba kata procès na yo. Soki si bakati babengani yo kobenga lisute pona suna miracle musu ya kosala te. Vraiment. On comprend? L'auto défendre ka mutu deka komi sika. Aza na procédure azo samba nano. Vraiment. Wana na pouvoir ko défendre po ozo mukanda. Soki si bakati dossier en tout cas pouvoir wana ko sunga ona procédure wana ekozala te. En tout cas. Vraiment, on a dit que l'émission Angola Ultima Hora est à la marque à travers le monde entier. Alors, ceux qui sont intéressés, bon, qui ne mettre à lobby, il faut bien avant, que c'est la comme il a trop tard pour vous appeler les papous. N'est-ce que tito comme on a souka mettre pas au pesa numéro nae, au boko sur la solution, bah makamuna bino, où ils a affiché pe na sewana, so bo benya mo peka kabo, vous toujours mettre Kulumbimbi avec beaucoup d'impact na idéologique. Alors, maître, ngana yeba po curiosité zo sala nga pena na yeba ya mo na pena na bagi te magambo funa me mango pa mettre Kulumbimbi to betana lisolo nango po to bike koto bana nzambe baza koto bana satan ndeti bino batia bino toujours kota bana satan mais opesi explication claire na assure que ba o batambola na ignorance lelo pena ba comprendre que nyoso e utaka pa nzamba lo la o bango balula er nyoso. Alors maître na ina yeba est-ce que bino pe na ngambu na bino bozala apena ba père spirituel ba bimisaka bino poto betana lisolo nanu ya droit de naissance nanu pa na bino na monde na bino na bino bosala ko. Bien sûr que oui, spiritualité nyonso soko za na moto abimisi yo te. O bando sala makambo ya ko baluka. Donc faut apena père. Balobi ke to za na ba vrai maître spirituel, to za pena ba faux maître spirituel po bazo sko kaka bato. Vraiment. Et ça ba maître moko boy. Ko li sala ngona masolo. Ah bon. Na fandi na talega yo za la journaliste adeko lo baka na yo ki tali de 3 émissions na wanga pe na constater na ke ko moko boy ngabe na komi journaliste. C'est créé. La spiritualité, il faut la mutu o ya kobimisa yo. Na sotobi père spirituel. Bon, tout ça a des choses hein. Tout ça initiateur, na père spirituel. Spiritualité ba pesinga pa koko nanga, pa boti papa nanga. Initiateur pas ali. Yende mutu apesinga spiritualité. Wana père. Mutu encadrer nga. To est-ce qu'on a père spirituel ndengo lobi. Voilà. Ba père spirituel ba cadrer biso. Na matadi nazalaki déjà encadré, je vous salue na musika, maître Cobra. Aza akomane catcher féticheur. Je vous salue place aza na minute choyi aza représentant ba catcher nyonso eki. Ye mutabandaki ko encadrer ma sur la spiritualité po mutu soka ekole eloko na soka zala muta conseiller te ekotsa biso eperdement. Na loyenge pe yo moko maître spirituel ko bela liboma. Il faut zala mutu moko bando taliso
ndenge nino ko bando kende malembe mais mutu o abimisinga o bayebanga eza Sony Etchomo ye encadre ngate mais ye afulinga kaka po mokile comprendre nga po kini eba po naza maître mona bimi na matadi donc wana père na yo kini eyeba ke nazalaka maître eza Sony Etchomo ye mutu abimisinga et puis ye mutu ameki mwa moke ko décortiquer nga magie blanche et puis na magie rouge pour le temps nazaki na matadi nazaki mire kaka na pouvoir ancestral ezali magie noire okoko nanga ayekusanga. Voilà. Le pona sangana et pour raison pour laquelle on va tant on a zagi na matadi. Nazalaki maître moko normal, nazalaki grand maître te. Le temps na kuta na fait Sony basangi selinga magie rouge na magie blanche, dès na komi grand maître. Vraiment. Alors olobi ke eza déjà na muto apesa ki oba makambo ngo. Si manango yoko kutana na Sony Etchomo yenda yoko peso magie noire na magie rouge. Et puis hier muta bimisi nga po batu bayeba. Yes quoi bimisi po yo bima. Mais avant okutana na yo zayi déjà na biloko nazalaki déjà na spiritualité, nazalaki déjà na succès na nga ya grave kutu na matadi. Vraiment. O batu bayebelaki nga. Alors pona yo loko otu biso ke aza père o abimisi yo. Pona yo moko ozo considérer vrai père na yo o abimisi yo ou bien c'est un mentor o akuti déjà na makambo ya pisio ka justement moi vitesse. Oui, à côté de déjà la spiritualité. Na mukuse pour na faire comprendre bato na roba de Sony Etchomo afulinga. Mais abimisi ngate. Donc c'est un mentor pour vous. C'est ça. Ya fulinga. Muto abimisi nga o bandi ko tangisa nga o bandi nga na premier maternelle akena ngati na premier primaire. Voilà. Tangisi nga do koko wana atikelinga ya bandi nga na maternelle atangisi nga na primaire. Voilà. C'est on a la humanité, mais écoute la maître Cobra rouge, je vous salue. Voilà maître Cobra. Il y a mutunde squatagi singa c'est on a humanité. Université, on a bande faculté. De Sonia Gozwanga atangi singa université wana. Vraiment. Alors ndeti ba marambo tout le monde on a pas ba musicien. A uta na orchestre oyo metango akiye pas comme danger. A comme pe ko bouder côté oya uta. Est-ce que dans le monde n'a pas spiritualité est-ce qu'il existe net yo lelo boye au commis danger ko les Sony Etchomo au commis danger ko les batwana nyoso batangiso ba primaire ba humanité université yo ce commis danger ko les bango boud pe na ko na bino eza permis eza permis te pourquoi pas batu musu ça permis ba bazan ba po ba buda na pena na bano na bimisa lelo ba mo boyanga c'est normal. Et dépendant de ce qu'on a éducation, mon tout autre ou dans on a parlé. Voilà. Le mouton a bien éduqué. Bandana ndaou na bango au sali le côté. So bani mouton mo ko mo bude idole na ye. Mouton a sali baye. C'est que bandana famille na bango na bomwana azalaki déjà mal éduqué. Éducation nga na koli nango. Jamais na kobo ya mouton aza doyen nanga, to aza mokolo nanga. Très bien. Na yango la na kuti ba grand maître belé ba mokolo nanga ba plus âgé. Na respectaka bango nyonso. Donc droit d'aînesse. Mais lobi te ke baleki nga na musala. Kolo ba yebi ke mwana na leki biso. En tout cas. Mais respect na bango. Etant ke ba yaya, faut na pesa bango yango. So na respecter bango ko longola nga ba peto na nango te. En tout cas. Et dibinenga ki onga na nango te. Et ça normal. So la de la majorité surtout to ke côté musique. Leader tout a boya la place à outi to muta foulier. Bazala na carrière ya mulaité. Ba carrière na bango ezala. On a conseil hein. Vous comprenez? De plus en plus, aux filles à papa, mouteme ko souka e. Soit comme so idole, soit comprendre que yozo sal album na ye ba. Le ti yozo no sal album, papa ndimi a dépensé mbongo, a sacrifié même à qui la panganga pour ba fina onka. Vraiment. So ka fini au premier album, deuxième album, troisième album on quitte. En tout cas. Bo ayemi yo bien, o uti pa na ye. Vraiment. Ça la montée pas nganga na salo makambo bimi o komi danger na komo benga pota batebele to salve makambo minute cho pa peso mbongo na yo akomo rythme yo so cho bini siko bini sika na obengo sute o maka ndema kolono ndi ataki tampo to ndengo kotsa ki kombo pa nanga na badofino malembe tsheko koma na suka vraiment. Et puis mon doigt sileli na ba sens wana ki afinga ki père spirituel même a changer 12 000 nganga. En tout cas. Vraiment, hein, quelque part, c'est très important. Il y a makambo yo angola ultima hora.
eza wana toujours mpona kofongola bino bamémoire koyebaka wapi malamu wapi mabe pour que totambola mpe kitoko na kati ya mokili. Alors maître yebisanga nde toza na kati ya Luanda awa la capitale angolaise, est-ce qu'il y a de maîtres oyo mpo ndimaka kite boulot pene ezosalema to jusque lozaka yo moko po tomoni mpe bescro mpe baza mpe ebele na terrain? Bon, auparavant nalai na bamaître oyo nandimaka et pour le moment pour le temps nayaki nazalaki mopaya nayebaki bango te, nayebaki bango tanto na masolo yango nandimaki bango et le temps nafandi 10 ans deya na mboka nazwi te nkoyekola bango kocomprendre bango seke nasuna motu nakondima te. Ah oui, nalobi te naleki bango en tout cas, mais mpona sans polémique koza suna motu nakondima te mpo nayebi capacité na nga epuis nayebi bacapacité na bango. Donc nga naa na mosala moko te nakolembana nabenga moto ya kosunga nga mais bango balembana mpe misala babengi nga naye mpo no secours. Vraiment. Et preuve ne place qu'on a mis santé que oui naza likolo na bango. Très bien. Alors maître nalingi mpe nayeba ensemble na ba internautes mpe ba téléspectateurs yango la ultima hora, est-ce que un maître spirituel a un pouvoir de créer religion? Soka comme grand maître, soka ça nos maître normal. Et le côté. À créer religion. Mais soka comme grand maître, soka comme grand maître, on a autre toi ça na capacité à connaissance, il y a 3 sciences différentes, magie blanche, magie noire et puis magie rouge. Azan a droit à créer religion. Et tu vas biso auto ça la religion cachée. Tu comprends? Est-ce qu'on dévoile biso côté to pour faire ça? Toi la religion cachée, à sens ni. Toyaki awa poto ça la spiritualité. Mais to komi awa. To travailler peu moins trop na ba pasteur, na ba prophète. Tu comprends? Na la relation ba vidéo na ba église musu na kenda na te ya prophète na sala miracle ko leka ko to ba pasteur ba sala. Parce que ba pasteur onyo so biso to zwa ki azala ke évangéliste toi te ya ba ne kodi. Voilà. Nga na foulier, ça l'église abimi c'est église. Si église on est comme en plaire, ça déjà religion nga. On comprend? Ça déjà religion nga o nga na créé. Donc ba maître spirituel ça chez nga na zomi la kisate ke nga mukolo idole wana. Mais ça ba pasteur muso ke na ba église a na Luanda ko kuta. Et ko ça ba 45 églises. Comme na pasteur a te ya mais o ga gangi kubas. Kubas. O ga kombo na nga tina ba église etanga maka. Mais si vous ça la bino ndenge nini pour mambo tsholo bana autant tangi déjà 45 ça déjà belé. Donc c'est que et ça la score vérité pour na pasteur wana osala ngo pona ko flatter ngate. Osala ngo pona ko ta la place ni na zwaki ye et place ni na komisi. Très bien. Alors si vous ça la bino ndenge nini ko mona ba pasteur obino bozo sala makambo bazo ba succès pe ba réussite wana bazo sala na ba église na bango. Mais quelque part, comme la ville a cité, tu peux reconnaître à travers les églises. C'est tout à fait normal, de citer comme on a sauté par rapport il y a tali au bango bazana tali pastoral. Vraiment. Comment si vous avez salué le roi Bacho, mon vous soutenez net ngana succès que les pasteur rebellé à Luanda. Ce qui pasteur mo batangi da kombo nanga. Vraiment. Comment telembi atangaki gege, comme il y a ba problème c'est. Ba problème. Ba surtout biso balandela biso penza te pour bazo comprendre wana maître spirituel. Parce que bango na monde pastoral balandana ka makasi. Vraiment. Et loko wana. Et là moko mukie eko po sa ministère na ye. Alors pour ba ministère na bango po yate. Eza kutu bango te za biso moko na ndeto pekisaka bango ba milakisaka te ke ba travailler na biso. Pour ministère na ye ekende liboso do tinga na fulo na posa o continuer bongo. Eza te ke na fulo na cha tanga ka su kombo na nga. Te ménager pourquoi pas baloba ke bino pe boire danger na ba cher na bango tango baté apo ni baloba te ke bino pe boire danger pour na église bino boza ko ba baloba te ba mo sko ba jijaka biso er mongo église so ba oteya wana bandoki ba féticheur ko kuta na bango parce que ça la bino nene étant donné que bino bo pesa bo fula bango et net na batu mususu basilika parce qu'on a trouvé un normal pour une fois na fanda na prophète moko na sala makamba bisinga maître to sala de loko wana pona ni netinga bona ya na temple na honte voilà parce que so na pekisa bandimi na ngate une fois mon ndimi na nga so ye boso nga na te okutana na temple monte ke lobi akopesa témoignage ma bien église c'est normal donc ba pasteur ba yebi ke bozala bino batu mabete mais ba bombela ka ba bandimi po ba kutana nde sikoyo na temple vraiment.
na stade tokendaka oyo ye na ndenge na ye tokutani kaka na kati ya stade sentiment ya match tozokanga ozokoba mwana veya vraiment mutelima muta renaissance ozazaki genre joie oka ye nango sans pourtant alobela yo moko comprendre déjà que te boye en tout cas non c'est que la prochainement tozala sur na plateau pour to beta sous masolo avec beaucoup d'impact na idéologie alors à travers dire non on comprendre que ozala ba domaine ebele kati na yo c'est que moi domo bope ya prophétie za kati no mona ape makambo ya lobby to lobby kuna pourquoi pas songa na pia ngo ba pasteur parce que ngamo kona mona tendeni na la so comprendre que na mona makambo yango na pena ne ultima hora elinga non ça le lomo vraiment peut-être eza chaîne na ngana leki trop en tout cas na sali trop la chaîne et sali ki angolais yebanga yango eza chaîne vraiment wana ngana vi na ngana zalaka ingrate en tout cas chaîne o efulinga chaîne sali angolais yebanga émission liboso na sala mo na chaîne en tout cas on comprend mais yo oza journaliste moko oza na chaîne mais za mbala liboso to travailler na yo na sala suba spectacle te na chaîne na lina ngo souté mais de fait que za émission liboso to sanga faut na l'accès peut-être na convaincre ka batu ba otala ngati na bana na ko convaincre yo to ça dans présent tout le monde a appelé marambozi ya liboso kuna na habité ingénieur bravo soki a convaincre cette image na démontrer moi elo mo ya moké voilà pour na ko lakisa yo par exemple liboso to ça émission et que de moi avec plaisir et ba preuve aboye yango pena nde biso to lingaka et na ngola ultima hora en tout cas maître lokolo lobi ki osala nga plaisir parce que ezamba na nga liboso na yamba yo et naza vraiment patient ya komona pena oyo osala wapo et déterminer nga pe signifier nga makambo ebele bon pour ezali poudre normal poudre normal oyo j'espère kitendi ya rouge bobenga yango nini eza kitendi normal ya rouge je ne repousse la caméra vraiment yango bendera na kati ya poudre merci beaucoup ingénieur bravo poudre na yango na tiango na kati ya donc qu'est-ce ça ne logo to tika poudre na tie poudre yango poudre na yango na kangi kesi nanga en tout cas nga pena na posa na ina mona na tie yango na likolo na longoli poudre na bandeli lisusu yango na pupoli yango dra yango eloko eza te na dra oyo vraiment na finiki dra na ngai ya rouge na kati awa bato mosusu alobaka ke atiaki eloko moko na maboko na ye vraiment yango tozolandela surtout ngai sainte oma monene yango tobandeli lisusu kofungola peut-être bomona eloko eza te tokangi tozongisi nani na biso tofiniki dra na biso ya rouge nabendi elamba nalongoli mpe oyo ekoma tanto oyo esalaki makambo totia yango mopanzi nafungoli maboko na nga natie eloko te na maboko nga moko pena temo killer nazotala miso ga nafungoli nani na nga nakotisi maboko na nga na kati ya tiroir oyo bino moko omonaki nafungolaki très bien ndenge nakotisi maboko na nga yo tangela nga nkombo ya motu moko oyo oyebi asambelaka makasi asambelaka makasi mais ata na famille na ngai très bien bonga na otangela nkombo ya pasteur moko te nasepeli yo tangelanga nga nafungolika na tie maboko na kati Sonic afuta Rockman merci otangi Sonic afuta nani Rockman merci après ye oza suna pasteur mosoko otanga baze ebele nayebi te na continue toujours kotanga na tiaka maboko na kati pasteur Josué Mbui merci beaucoup nazoli sisusu chaîne nani na nga ndenge ezalaki vraiment ebi na biotanga bakombo ya pasteur pale mpona ocomprendre que différence entre christianisme na oyo biso tosalaka biso tu todépendaka na diele na nzambe
nasambeli te naza mpe na mposa kosambela te mpo na niveau tokóma osambaka na raisonnement une fois na pensé na likambo fo namona mpe réaction yango me aseraka lolobi ka lipa eye nde toyoka nazongisi chaînette nanga yango nafungoli. Ah bon? Ah bon? Dinheiro. Kwanza ebele boye uti wapi mestre? Ah, vraiment. Bravo. Oh, kake soteki ba poudre, ba nini et tout. Yango mbongo. Oh. Vraiment eza pena ya kobude kutu te parce que c'est à ma présence que ba makambo nyonso elekeli to monaki biso nyonso. Ndenge maître Kulumbimbi ataki poudre na kati ya caisse na ye afiniki yango kitendi ya rouge. Ya yebisinga na tangele bakombo bato basambelaka mingi nga kanzeki na ko neutraliser puissance na ye. Na tangele bakombo ba grand pasteur mais au finish approuvé da Jackson Mayandidi na kati ya ngola ultima hora abimisi kwanza. Abimisi kwanza diero mbongo to benga na français l'argent. Alors maître tu veux avec tout ça pouvoir na bino quelque part et les kia ba pasteur ou comment te biso to pesa ka bango yango le bango j'avais ba koleka biso to nalingi kutu ko sala débat entre biso na ba pasteur te vraiment nalika na faire comprendre batou toute autorité vient de Dieu asambeli te na beleli komba koko moko wa te vraiment nasengaki na yo otangela nga komba ba pasteur oyo croyaka na bango ba on tangi na population nyonso yebi bango à travers ba kombo wana vraiment mbongo ye en tout cas ka o ba yebisa bato na l'église toute autorité vient de Dieu pe nyonso ezosalema na moto to ba seli qui croit osoza na kondima ndoko mona makambo nyonso. Alors maître et toyoka ba histoire que sera kala solo biki nana posa kolia fumbwa soko concentrer fumbwa goya soko concentrer lipa na yo zaki na bezolia ikoya c'est que babiloko wana bino nde botikala nango lelo bato babunga nde nzela biso to zaki na besoin mbongo yango yi pa bakoko donc koko eza bien na formation et partir ya bakoko na biso ba ancêtre na biso voilà et yango moni ti lelo tozo continuer ko développer na sala sous spectacle te normalement ko sala émission normale so na sala spécialement pour Elda Jackson Mayandidi pona ko lakisa yo pe oyeba mais bala toko kutala bami balomona ke na sa so eloko te na sala yango na mutu nyonso to kutani e ambala liboso to sala émission na ye vraiment fo na lukana ko convaincre yo enfin na convaincre ba téléspectateurs nyonso bazolanda biso donc c'est ça vraiment. Alors selon ba étape na ba classe oyo lekeli na moni maternelle na yo to pe primaire ou l'église on a maboko grand-père pour yo zala oyo zalilo et puis humanité ozaki na maboko Cobra Rouge université Sonia Cheomo afuli mba moko siko yebisanga ba mamo yo sali eza cycle primaire humanitaire ou universitaire eza mamba primaire eza na la primaire eza primaire ah mais maître c'est qu'il faut pour nous faire université basali pendant ma décision peut c'est exemple on écoute des universités des biloko to bandi donc dès le début tu to bandi le Congo to yebaki déjà biloko donc eza nga cycle primaire université batangisa biso susu ko sala démonstration te batangisa biso ko maîtrise ya ko sala musala comment oko solo na mutu no zo sala musala comment qu'on faire il faut qu'on faire comprendre et l'autre toi qu'on est là yo le cas qu'on apprendre avantage et l'autre quoi et puis na des avantages nango or na première bilo qu'on a te yeba ki ngote ezalaki yaka so comme na temple nyo se kokute nango so ba suba lobby olinga te etali yo obeli pe liboma mais tito yé to comme na ba université ba prendre biso te pona ko éviter ba to babela maboma avant ko sala mutu likambu le cas qu'on faire comprendre avantage na des avantages soka sepeli ko sala basali soka boyi atiki na ye po bozala na ba problème na batu te. En tout cas donc c'est facultatif. Alors maître bongo pouvoir siko ya ko mona makambo ezo ya liboso comme un prophète wani za na cycle ni
wana soko eza biloko totangi na seo na biso tanke moto abandi seo wana eza biloko babakiseli nga un plus pas maître cobra eye nde apprendre nga komona vraiment koyebake nde tofandi boye tokofanda bar tozomela ba yoyo tyelinga poisson tina nasimi molangi po epanzani tokofanda boye mbala moko lokola gauche elengi na comprendre ke danger eza na biso ya tolongwe na nsima des autres etika losalema vraiment donc nalobi bongo mpona profiter toza toujours na sujet na biso pena ya droit de naissance na monde spirituel parce que na yami maître spirituel répondant au nom de maître Kulumbi mitana oloba maître na portugais nde toloba maître ba msuba omona c'est un défaut alors maître loko la bino bozali na pouvoir wana ya omona makambo mwa liboso naza toujours na sujet na biso spiritualité mais nazo profiter kolobela alors maître nga linga mingi kokende na baje ya question de curiosité to moni spectacle ndenge osali c'est bien bon bravo ngamo pena buka mona buka kokilanga pena na kwikili na ndimi mais sikoyo na ngena profiter pour na pe kosala pe moi promotion na ngo la ultima hora na cadre toujours ya bomoko together parce que alanga nzembo ya République démocratique du Congo nga etant que mona mboka nazo profiter kolobela ngo ke fali pupa akobeta concert na Bahia de Luanda mukulu ya le 2 août na Bahia de Luanda na 2025 oyo tokozala vraiment wana yango ce qu'on a baluki mopandia maître parce que ça tombe bien yo o lança défi moko oloba ki artiste nyonso musicien oyo akoya koluka kobeta ndule na kati ya Luanda la capitale angolaise soki a contacté yo te makambo na ye ekende foin est-ce que jusque là maître oza courant qu'il fallait azoya est-ce que vous a contacté parce que na moni spectacle au sali c'est risquant que makambo nyonso lobaki ekende vrai. Oui, merci beaucoup. Nayebi penza défi nanga ona chaki 10 ans na ngola oyo c'est que fona za dana ngwende en tout cas parce que problème ko toza na ngo ezani nga yala ba tuso mo juger nga goloa parce que nga naza kaka maître spirituel naza ni goloa ni wario osoki ba spiritas église na katikati ya mboka arbitre au milieu du village voilà na cha défi te ke fo ba luka kaka ngai peut-être place on a battu musuba comprendre bien interprétation qui nda mabe hein ngana loba bien mutu tupa uti Congo aye oaza mopaya aweza mabele ya bato en fosala eloko na yo esimba faut qu'on contacter pouvoir ancestral ya awa vraiment nga petit na utaki Congo tina yaki na bandaki ba moko te ka maître spirituel non na zonga kiti banza Congo na Colombie na kutana ba kolo voilà c'est ba pesinga identité que po kende fosa la boye vous comprenez voilà. Na pesa ki pe conseil na ba musicien congolais nyonso ko beta na Luanda atala ki danger na pouvoir spirituel yaza na ngote il faut aluka asenga autorisation na ba ancêtre ya mboka oyo soka sengi autorisation makambo na ye ekokende liboso mais au cas où asengi autorisation na ba ancêtre ya awate akosala piaka siko na kaya fali na minute on a génie na suni peuple congolais nyonso bayaka surtout ba musiciens et ça secret que mo caché au bando e bakate vraiment koloba na niveau ya fali te abetaki pe chikoke roi etondaki te na niveau ya fali ka ezalaki on comprend ce qu'on a tout aza musicien congolais na biso vraiment tolinga sute erreur moko esalemaki tour wana ezobaliso on comprend to tomeka kosala effort ya kokutana na bato oyo bayebi ancestralité ya Luanda bayeba na koinitie yo sala boye mpo makambo nyonso ekende soki fale asali bien eza vérité ya peuple congolais non drapeau ya kotomba makuna eza ya Congo te mais napesaki bango intelligence mpo bazalaki to aye aza siri na kisi na ye oyo aza nango to maison na ye azalaka nango angola makambo ya maison ezalaka te preuve andeki place ozobeta na Luanda ili eza mabele nanu mai eza pembeni wana bilima ya mai baza wana bazokontrole voilà quelque soit spiritualité na oyo oza nango na monde oyo ngai élimination nini soki osengi autorisation na bilima ya mai te place wana ekokwela ye mabe vraiment alors mpo mabe wana eya te akonte sur producteur te
a compter sur ye moko. Voilà. Fallait ça na base ya ba wario na mboka o na zo ça o ça ba jeter. En tout cas. Comme ba wario na so ba lingaka leader na bango. Avant même yé aya. Hein? Tozana ba président Ale Viso. Vraiment. Tozana ndeko nanga pe maître Moussa Kiyaya. Ouais. Wana tozana na ya en tout cas. Baso ba wana nyos tu baza ba base na ye. Ba fondeli ya kis. Batalela kaka fali te. Ba rebelle ba kiboko ba lingaka fali ya solo baza ba ondela ba wario pour la vie. Pas luka ba préparer les artistes na bango terrain. En tout cas. Enfin yemoko aya. En tout cas. Pour ceux qui s'imitent, on est réunion sur le président Ale Viso, Moussa Kiyaya et Kokoya na mai. Fala bazonga na Congo, ya za na problème te. Skobino bozalaga awa. Pour humilier. Vraiment. Et surtout la minute dans un combat moko zo munda mezaka deka ba Gaulois na ba Wario. Vous comprenez? Et de ba Gaulois ba kozala na rapport na ba kosala autocritique. Vraiment. Donc son a la on dit sa place il y a artiste là bango. Donc apparemment jusque là on a autocritique bata la piaka to esimbaki. Parce que le l'artiste na biso nanu a comité. C'est le moment ba président ba wario o baza awa aluka ba contacter ba maître spirituel ba senga autorisation na bilima ya mai. Donc jusque là apparemment na basali yango te selo ba bio na. Basali yango te. Soki bakosala yango ekozala réussite pour l'artiste na biso. Soki basali yango te ekozala vraiment eloko moko oyo ekokoma ridicule pour na bato ya kana mosusu baseka bango. Ko balinga humiliation te. So bango humiliation baluka ba se préparer en conséquence pour miloko ekende malamu. Eza artiste na biso congolais nyonso wana to sala eza pour na fierté na ye. Maintenant, maître spirituel, nous on est-ce que parce que les producteurs, il y a ma solo où ils a pas le tout dit ouais, pas le tout dit le batutu ba dit que c'est un juif, ba on peut na ma solo itali religieux ba rapper ba toi tembe, est-ce que ba on dit ma pena ko contacter bino ba maître spirituel par rapport à ma non, on va juste simple question. Na pese exemple moko production moko boye salema na mabord na terrain moko ya mabord ezaki kermesse ya Paulo Tudilo non vraiment bina fila yaki abetaki esalaki plainte piaka non soki ye azalaki sir na spiritualité nembele bina fila salaki plainte tolobela makambo ya producteur te tolobela makambo ya artiste vraiment producteur ala kisi moko te akosala po esala plein non soki eza bongo ke producteur moto soki asalisaka bamise plein abengisa fali te azwa mise moko azanga netina ntanda akumuda po asila kala azwa abengisa na atlantiko te topesi exemple te mpo kopesa bato baza envie mpo ekokoma polémique mise moko boye ata te baotoyisaka komba mise moko boye kala mingi te na ingénieur bravo oazokoka te oazolinga asala eloko moko asimba te mwana ya nani wana fo utaka mpa na yo moko pardon ingénieur bravo totekena komba mise moko boye siko aosala eloko azosenga soki nini tozwa mise mpo bakobatalent adali Ibreto abete na Atlantique. En tout cas, c'est sans polémique. Adali Ibreto abete na Atlantique so ekotonda. Poto za sir na kisa producteur non? Vraiment. Poto ndi mapela ke producteur pas za muta makambo. Azo Ibreto achela biso na Atlantique. So que ça la date 4 Atlantique. Voilà. To metele bravo. Fallait ça déjà danger. Moni ko so ka bengi fali. Abengi fali te po ye aza danger. Abengi fali ba déjà fallait la succès na ye. On comprend? Sauf là, ça y est, na succès, t'as un bien qui s'était. Bah, mais c'est mbele ba autour na qui, on a ba luka ba production angola. Petit mo auto sala di chemputu ba emba na rebo. Nzemba loketo. Ah oui, mais li atinde nga zomi. Paul qui peut ta bête kara. On comprend? Le ba Paul ba luka déjà mutu azali kolo. Acha na po ya profiter na sima ya artiste. Ya profiter na sima ya artiste. Il n'y a pas la foule artiste. En tout cas. Il y a un simple producteur. Vous comprenez? Il y a un copine à sa production pour lobby à bénéficier. Donc, bénéfice, on a foyer, mais il aura déjà. Ce qu'on a en vous contactant. Alors, le musicien a déjà dans ma cambo. À Tchawa n'a pas bénéficié. Ma personne, ça va bien filer à la zone, ça va bien.
Donc il est grand temps pour lui. Donc il y a un commerçant. Ça la produit d'ailleurs on comprend. Donc jamais mon talent a misé bon on est belé, mais il aura lobby à bénéficier. Ça ça la rassure la spiritualité ndenge yo utoloba. Mais la zwakanta bébé chanda beti pe na Atlantique. Donc ça qui parle bébé chanda te banani te aluka muntu asajana makambo. Vraiment. Kwa biki tina misé bon on na ko bénéficier. Donc tout azo sala to sepeli po loin d'appel là la guimauve à travers hier à ben celle bisopé fallait pour vraiment on comprend mais faut qu'on comprenne ça commerçant ben ça jamais artiste mourir pam bapoyer à perdre on comprend alors ben ça monto et bi que tina chembo on nga ebelé et lokwana et ko simba na ko récupérer en tout cas na loin dans la minute à part faire na fallait ba mise tout ba tira so ben ici bango mais comment on va on y va on se va beta ba so be on ni terme mo contre-produit là on t'a bien ici ça contrat tenenge par la bien ici fallait à foutre caché non a bien so copier le voter obeti ndenge bo côté na ba billet aller bokaboli ba concert rebelle à loin de comme beta mabo crois pas que fallait na faire ba kolinga ba production ndenge en tout cas si a bien ici fallait c'est que ba yokani bien et puis aza sûr et certain na circe on fallait azana mwabi ka ko récupérer mbongo na donc c'est ça vraiment sauf que pour continuer pas ko récupérer to le belika ba président ba wario yepe akosunga pa artiste pour yena pour ça gagner mingi voilà ba président ba wario ba ko tcha ba mbongo na bango ba tcha pour na honneur artiste na bango mais surtout que ya azana pour ça à gagner c'est le moment à kutana ba maître spirituel ba bele la bilima ya mai et tonda pour yepe à bénéficier de la dépense na ye en tout cas c'est normal. Très bien. Donc, quelque part, c'est un grand conseil pour Paul Otudilou ainsi que l'ensemble. Il y a un comité, un maître spirituel à l'obis qui est intéressé par Paul Otudilou. Il est grand temps de contacter le maître spirituel pour me rappeler que moi feeling nakata marambo alors tellement que tu côté déjà dans le monde de la musique, dans mon IP rando ranking dans la République démocratique du Congo Kinshasa et zola la tezo mata seko mata. Na moni suba mama bakoti makambo. Na utakotu na ona monde na bino ba maître spirituel masolo etali ba droit de naissance parce que yango ya ki sujet na biso mais lelo na moni mama na biso mbilebel ba ko ndongwana kana sindi leker na nyonso wana yuko loba nini est-ce que mbilebel biso to yeba depuis tout ce temps là sindi leker azana droit ya sala guerre na ye ou bien mbilebel wana to yeba wana bango déjà za dia ba masolo kala c'est les ça les passé Moto azopesa biso siko bilengi ya kilelo eza sindi leker ezo senga mbilebel fois kita. Problème na bango premièrement so na go répondre déjà en dehors de la spiritualité. Vraiment. Na minute yo tout peuple congolais au monde tout monde des otala. Mbilebel a son succès. Na minute yo c'est sindi leker. Voilà. Wana toko sa batute. Na mobali na ye. Actualité lelo. Eza sindi leker Kofiolo. Na Kofiolo mide. Mbilebel ndesko na minute ko moluka adiembela. Ah bon. Ah, on va dire spiritualité même Mbilebel abi ke sindi aleki. Na otomete lo lisolo denga pe na yaki na kutaki ba maître musuna respectaka mais le temps na fandi ta embele na ko comprendre que baza incapable na leki bango. Et l'Europe ya ngwana eso passé wana. Oui, Mbilebel le temps azalaki azambi Mbilebel to ko dénigrer. Mais na actualité ya musique lelo. Même hier ko Mbilebel passe sur la ndako na yiki sindi alekinga. Mais ko atali âge nenge pusani. Azana ni muto ko risquer sur le champion pour produire Mbilebel. Na na risquer mbongo pour la concert Mbilebel ata anangola. Soko chatera junior sa apiaka. Donc tu tiens la liste. Ça c'est Sindi to tiens la junior. C'est que kotonda. So la minute yo yé pas za maman. Anniversaire na yé. Ezalaki chala mwana. Maman chala mwana si akenda. So la minute yo abeti gauche, abeti droite, tali kuna. En tout cas ça la place ko diembela te. Diembela ka Sindi po. Mais j'ai 30 pas comment négocier. À part Sindi la minute ko diembela na. Barbara Kana musique ya betaka yango te Mbilebel betaka. Adiembeli Sindi po bango na bango ba rumba men. Baza batu ya rumba. Ba rumba mais chemingi place wana po
azoma muke actualité mais na ndenga be mama pe mama tia moi so mama bile so tala biso dossier age poussani Oezo singa singa ça peut pas me devant maman pas sali moi mingi kilelo non donc be kilelo voilà na ta normal yeba uti na reine na ye Sindi acha epanzi likolo te atika pe Sindi na reine na ye a régner en tout cas comme ça Sindi anniversaire de pour ezo sopaye par rapport à ba âge bana vraiment Sindi aza mwana ye aza mama do bana ombila bela bota bakoza mbula moko na Sindi ala tikelo ko et Sindi aza mwana a répondre maman na ye te pour wana maman na ye et maman pe na ko na ye ayeba ke mwana pe ala ba droit na ye voilà de plus en plus azo tout à mwana ala bimisa mwana na ye impoli pour rien parce que pour mwana bi impoli te aluka rectifier moi moke parole na ye vraiment to mona wera na jiberen lelo ezate comme il fallait na faire parce que comment ye na tour na ye alingi ko ndima te ke ye pe asili basindi pe bazali akiti pa bana wa age na ye selon maloba na yo soka lobi ke reine yango esili bana ba age mona bana na ye sindi pe azate siko ya lukila biso mutu to ko tchana place sindi vraiment o monte ke na ye moko pa yeba ke à part sindi azali na mutu ko tchana te en tout cas donc on a sa conseil net na ba artiste c'est sindi le cœur wada mama na edo ameka kutu ko répondre te siko maître yo zolo babongo tant que fana sindi to moni logique kaka bani te alobi sur droit de naissance o biso na droit de naissance eza lokola nga pe papa moko boaza mokolo na nga abanda makambo liboso na nga voilà aye alobi ba insanité na télévision à propos na nga c'est que nga na droit ko répondre te vraiment fona bete kara en tout cas on entend na âge aza plus âgé que nga donc c'est tout à fait normal la bete kara en tout cas donc c'est ça na les grands conseils au PC Cindy Leker c'est ça à répondre maman te. Vraiment, c'était un grand plaisir pour Elda Jackson Mayandidi à présenter Bino cette émission à travers votre chaîne Angola Ultima Hora. Nayambaki, maître spirituel, au Bengamina Kombo, ya Kulumbimbi. C'est avec lui, tout le beli, Masulu Talipena, spiritualité, droit de naissance, Nakacha Makambango, et Tomegaki Pe, Koko Tsape, Kutoko Epengle. Moi, point musical pour République démocratique du Congo. Dans le monde de la musique, tous ces derniers temps, ils ont vraiment l'actualité. Il y a Rosaranate, c'est très important. Tout me rappelle que Beta Masolo, na maître Kulumbimbi. Alors, maître, tout comme nous avons fait une émission, et peut-être les gens qui ont qui ont mais Elda Jackson m'a dit à tout petit point on a été au Bimisango posons à côté pour talaka et puis quelques dédicaces et pas vrai na yo après tout. Bon pour moi non pour le spectateur batalaka biso. Na leka na chaîne oyo non pour ba nazalaka mingi na chaîne oyo pour rigoler. Voilà. Ya donc na leka mingi na chaîne pour apprendre bateau. Spiritualité bato bazo souffrir na ba œuvre wana ba maladi moko spirituel to ba problème spirituel bazala na facilité ya kobenga po ba trouver solution na ba problème na bango na leka na émission te pona ya kofinga bato to ko diminuer bato non nde na boye bato batala nga ba papa na nga baza ba mama na nga baza ba leki na nga baza ba yaya na nga pe baza donc naza na conseil moko te nga na kopia bango bango nde baza na droit kopesa nga conseil po batala nga trop mutu to amoni ba défaut na nga to ayoka ba défaut na nga ezala bien okomela nga sur commentaire esala nga pe plaisir nayeba ko changer peut-être na lobaka bien te vraiment bino bokopia nga pe conseil à travers ma commentaire na bino nde kosala ke nameka mwa mpe kobongisa na bémission mosusu koya mpona bambote en tout cas napesaka motu mbote te bino tu bolandaka nga continuer kolanda nga so alingi olanda nga sur page Facebook comment Maître Kulumbimbi sur page Facebook okomona ngai soit na Facebook normal okokoma Baptiste Mabanza Nascimento okozwa nga sur page na nga alingi olanda nga na TikTok comment Kubas Kulumbimbi sur TikTok okozwa nga alingi obenga nga na WhatsApp oyo eza déjà chaîne moko international numéro na ngai ekozala affiché na se wana mais à la moutoussa moni numéro za na se abandi susu kobenga ingénieur abato pour na bino boye baraté na kopesa plus 244 code na biso ya Angola 939 71 81 84 tobenga plus 244 code ya Angola 939 71 81
84 pour na bino peut-être bon moni na seme bon comment déranger sous bateau au benga na numéro wana na zalaka ligne 24 heures 24 heures sur 24 heures de bon na Congo RTO au benga na zala dispo pour na répondre bino na ba question na bino. Merci beaucoup, bye. Merci beaucoup, hein, Maître Kulumbimbi. Alors, à travers Angola Ultima Hora, Elda Jackson Mayandidi. On profite aussi hein, pour saluer Léo Chris Mampouya ensemble avec Petit Nanga Izi, vraiment très très fort. Idéologie, ça a toujours moko moral à Bananzambi. Pourquoi pas dire un grand bonjour, un grand bonsoir à celui qu'on appelle Papa Soin, comme ici Langa Pembote, pas attention à boutique, Papa Soin. Mobile ya soin na kati ya Luanda vraiment o asala ki Elda Jackson Mayandidi atambola makolote wana sponsor officiel Papa Soin bambote belé et puis Papa Chico hein maître Chico balobi bana Luanda bazotambola suna basapatu etengama te pona yo c'est-à-dire na media wana pena na golf Nema sapatu no kuna Chico akosala ngo kitoko trop avec beaucoup d'impact na idéologie kuna déplace papa pa inzope balata ka pena kitoko ba maître Onésime maître Pablo bangotu ba se retrouver pena place wana pourquoi pas na pas le barré puis maman babi yango na pena bilengi ya émission na bino Angola Ultima Hora. Alors cette émission vous a été présentée par Elda Jackson Mayandidi et derrière la caméra ou du côté technique c'est l'ingénieur Bravo qui nous a fait bénéficier de son intelligence. Quant à moi, je vous dis ciao, à la prochaine.